Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yangonde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bon début de semaine, merci pour poser belle bossa à télévision na bino pour la info ningala journal il y a peuple pour la peuple tout font la journal pour notre commission électorale nationale indépendante c'est ni mo poussé bango ba publier qui week-end calendrier électoral pour la élection na 2023 bolanda ba grande ligne longona héritier mapindimi. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a salaki point de presse week-end et Paiwapi a annoncé calendrier électoral pour l'élection il y a 2023. Le 20 décembre, l'élection présidentielle est organisée. Organisation, il y a un scrutin direct, il y a président de la République, députés nationaux et provinciaux, conseillers municipaux, yango nyonso ezali prévu un certain mercredi 20 décembre 2023. Prestation, il y a serment, il y a président de la République oyo akozala élu yango ekosalema le 20 janvier 2024. Na occasion kakawana président Aseni atalisaki pe ba péripéties ya année oyo ezali accompli ndenge makambo ekotambola. Calendrier oyo ezali pe ko prévoir lisusu installation ya ba bureau ya ba assemblée nationale pe provinciale le 20 février 2024. Le 12 mars 2024 nde eko intervenir organisation ya ba scrutin ya ba gouverneur pe ba vice-gouverneur ya ba province et longo na ba sénateur. Denis Kadima a apprécié na juste valeur promptitude oyo ba deux chambres ya parlement ba adopta Kinibeko avant promulgation na yango le 20 juin 2022. Le 3 février 2022, soit 4 mois seulement après prise de fonction na bango, Denis Kadima a talisi que ezali utile, ezalaki vraiment utile calendrier oyo eye bana kozala publié. Kasi a rappelé ba contrainte oyo ekoki kobebisa te volonté to détermination ya ba membre ya CENI pour na kota en œuvre ba likandenge nini ko organiser l'élection na délai oyo ezali prévu. CENI azali kotalisa ba ko surmonter ba défi nyonso
pour organiser l'élection. Ba contrainte légale oyo ezali pe configuré parmi ba risques oyo ezali dégagé tant où y a publication y a feuille de route durant récente session parlementaire ba des chambres ba procéder qui na adoption y a loi électorale pe na suite na yango ezala qui promulgué et pas y a chef de l'état Denis Kadima atalisi ba dispositif juridique oyo ezali bongo complet et longo na loi oyo ezali kolobela répartition ba siège kati na yango te seni akoyeba ko convoquer électoral te y a ba différence scrutin ndenge ezali prévu na calendrier. Troisième défi ezali bongo taille insécurité oyo ezali ko persister na certaines parties ya territoire national yango ekoki ko bebisa ba opération topé koki ko zana ba incidence na ba opération ya ba élection ndenge ezali ko salema. Alobi lisusu bien que pandémie ya COVID-19 ezali vraiment sous contrôle kasi persistance na yango ekoki ko constituer pe préoccupation sanitaire moko majeure elongo na ba épidémie mususu. En cas ya résurgence ya ba oyo nyonso bango bazali ko relever seni alobi bazali kaka capable ya organiser l'élection na République démocratique du Congo. Alobi la ki pe réforme ya fichier électoral annoncé début ya réforme ya fichier électoral yango eko permettre identification enrôlement électeur oyo bazali regroupé na République démocratique du Congo et oyo bazali ko résider na 5 pays mobimba ndenge ezali retenu ezali bongo Afrique du Sud, Belgique, Canada, France et États-Unis. Na mois moko bako démarrer inscription ya ba électeur pour la première ère opérationnelle. Yango eko dire kaka 30 jours. Seni alobi a développé ba outil pour na ko faciliter tâche ya population ba na ko s'enrôler na ngonga eyo elongo bani. Ndenge moko na ba pays africain mususu basala ka yango na ngonga muke seni alobi yepe akoki ko sala yango na 30 jours bato nyonso ba na ko s'enrôler. Seni alobi alingi a changer paradigme pour na ko s'aligner na ba bonne pratique électorale internationale pe continentale ezali bongo ngonga ebeti po na koyeba ndenge nini bato nyonso bazali ba partie prenante bayeba na ko jouer rôle na bango ya makasi po na mobilisation ya ba électeurs ndenge Denis Kadima abakisaki. Tobeta bongo masolo mususu chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na week-end a signé qui ordonnance pour wapi ba nommé ba bourgmestre il y a 24 communes la ville à Kinshasa. Voilà la précision et longo une fois de plus na hérité Mapindem. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé ba bourgmestre il y a 24 communes il y a ville ya Kinshasa. Bosimba ke weekend elekinde ordonnance oyo etangemaki na plateau ya radio télévision nationale congolaise po na commune ya Bandalungwa bourgmestre ezali bongo Ndofula Alphonse po na commune ya Barumbu Lomami Christophe po na commune ya Bumbu kuna bourgmestre ezali Mokwano Marie boye na commune ya Kalamu banome Charlie Makopo Luboya po na commune ya Kasavubu Masombo Mpoi. Boye po na commune ya Gombe bourgmestre ezali bongo Manzambe Nzola Léopold. Boye Makofi Picasso azali nommé bourgmestre ya commune ya Kimbanseke. Mbalibi Bienvenu ye azali nommé bourgmestre ya commune ya Kinshasa. Po na commune ya Kitambo Kilala Pepito yende azali nommé bourgmestre kuna na commune ya Kitambo. Poba Maimuna Jean-Serge azali nommé bourgmestre ya commune ya Lemba na limete Alamba Feza. Boye na commune ya Lingwala Nzindula Norbert. Vongi Matomina Baudouin ye azali nommé bourgmestre na commune ya Makala na Malukukuna ezali Mampa Mundondi Alexis po na commune ya Masina Chiku Katumba Joseph. Commune ya Matete Mukumbi Mukawa Gilles. Commune ya Mongafula Lumbu Malamba Séverin. Commune ya Ngaba Loinga Aimé Francis. Pour na commune ya Ngalima Maïba Zilwanga de Merci. Na commune ya Ngiringiri Mwamba Chinanduku Edouard. Commune ya Nsele Mbo Nzalamesu Frank. Commune ya Selimbau Womumu Nani Mathias. Pour na commune ya Kisenso Asiwel Godé. Commune ya Njili banome Mbumba Ngalima Papi.
na masolo ya primature boba que premier ministre Jean-Michel Samaye ayambaki week-end eleki na pokwa caucus ba députés nationaux ya Sud Kivu oba yaki ko soumettre ba problème oyo eza koleka na province na bango na dination azaki sur place na compte ya Folingala. Question liée na marche politique pe développement socio-économique ya province ya Sud Kivu nde balobela ki yango ndenge kaka député national Prosper Miruru akili atalisi liboso ya bapanji sangwe pa wapi yende akumbela ki délégation atalisi ndenge epa na bango bazana ba problème ebele epa wapi esengela bazalaki plutôt na obligation ya kokutana na ba autorité ya mboka ezalaki na sens wana nde bayaki kokutana na premier ministre pa balobela qui des aspects zali bongo aspect politique pe aspect ya développement ya province na bango kuna batalisi ndenge bouti kolanda gouverneur Ngwabije azalaki de Chine assemblée provinciale na suite ya ba motion moko ya censure o ezali 4e ya genre depuis oyo azali wana yango eza kotalisa ndenge province na bango ezali très mal géré na yango bayaki kosala part pa ya premier ministre po ete elongo balobelana na oyo etali ba problème ya province na bango pe bapozaki yango epai na ye batalisaki pe likambo ya ba projet ya développement epai wapi balobeli ba projet oyo ezali déjà financé ba projet yango ebandaki kasi esuki na nzela bazoyeba te soki ezali magie nzokande ekomaki déjà na phase ya exécution pe baponsaki ete ezali ton ya koyeba na ko-relancer yango balobelaki pe ba projet oyo etali infrastructure routière notamment pour la route nationale numéro 2 numéro 5 pe route nationale numéro 3 pe balobelaki ba projet oyo etali bongo électrification ya île ya Idjwi oyo ezali grande île kuna na province na bango balobelaki pe ba projet oyo etali aéroport ya Kavuku oyo ezali prévu na budget ya 2022 kasi mbongo na yango nanu ebimite ezali pe lisusu kolobela électrification ya Nyabibwe na territoire ya Kalehe ndenge député provincial a déclaré bosimba ke ba projet mususu très porteur pe esengelaki ezala booster pona économie ya province na bango oyo ba présenter yango epai ya premier ministre epai wapi alaki bango ke ako accompagner bango na bonne marche ya province na bango ya Sud Kivu ba ke Samuel Konde Kenge atalisi bango face na ye epai wapi alobi akokota makambo na bango pona ko résoudre ba problème oyo nyonso. Totikala masola primature pour la communauté kuna na kananga chef de la province ya Kasai ba membre ya délégation ya primature au bazalaki kuna ba assista kibongo na débat tope conférence débat ya Asbel Expo merci kananga bolanda ba précision elongo na Nadine Asona. Ba question ya intérêt commun alobelaki yango na brio nyonso ezali bongo Isaac Bakajika oyo atalisaki pe ba différents chantiers réalisés pe oyo bakani lisusu ko réaliser ezali bongo ba travaux ya construction ya centrale hydroélectrique ya Katende pe ya route Kalamba Mbuji ndenge chef de l'État autaki ko lancer yango mikolo euti koleka émisseur ya premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge azongelaki longuement pour la politique ya premier ministre relative na matérialisation ya vision ya chef de l'État ezali ya kotonga Congo moko fort prospère paix solidaire selon conférencier vision oyo et ko se réaliser soki kaka gouvernement atie ba moyen na ye politique en GP pour na ko parvenir Isaac Bakajika a évoqué qui exploit réalisé na gouvernement ya Samuel Konde na présentant ya budget 2023 évolué na 14,6 milliards de dollars américains na objectif c'est mon ko ya ko améliorer social ya population bosimba ke baje ya question réponse et seulement qui na emploi ya ba jeune ya social ya ba infrastructure ya des heures na eau potable pe na électricité pour na ko ponctuer brillante intervention ya assistant principal ya premier
ministre. Boyebake coordonnateur et expo. Merci Asbel, organisatrice. Ya conférence oyo azwaki malobepa yuapi ayebaki na ko remercier chef ya gouvernement pour na bon sens na ye pe na souci oyo azalango pour na jeunesse pe surtout pour na volonté na ye ya ko dépêcher délégation ya primature pour na ko éclairer lanterne ya population na oyo etali vision ya chef de l'état na ngambu na ye pe conseiller spécial Romilis Kisambeye azongelaki pour na kolobela ba différentes préoccupations soulevées pe ba différents contours ya projet à développement local ya ba 145 territoires. Gouverneur ya province Haut-Ouélé Christophe Nangaye ayambaki mokolo uti koleka na cabinet ya Mosala puna na isiro député provincial Espérance Nanzale Lola Naldina sona pesibino ba précision. Na kosilisa na ye masolo na gouverneur ya Haut-Ouélé mwana mboka Christophe Baseane nanga boyebake eli provincial ya territoire ya Wacha liboso ya bapandisango adevoilaki objet ya bokutani oyo epai wapi ayebaki nanu na ko remercier chef ya exécutif provincial excellence Christophe Baseane nanga na ndenge apesaki opportunité ya kokende ko se faire soigner na Kampala na Uganda ya mibale motif nango ezalaki pona ko signifier na monsieur le gouverneur ya province ya Haut-Ouélé ndenge insécurité ezali kokoba na territoire ya Wacha notamment na ba différents sites miniers bosimbake eli ya Wacha liboso ya gouverneur ya province atalisi ndenge azalaki réceptif pe bilaka na ye ekozala ferme na meilleur délai na oyetali situation sécuritaire na territoire ya Wacha ekozala rétabli ndenge kaka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi. Na masomo que mouvement Ekoki Natosha ya madame José Ifoku en collaboration avec l'église Corps du Christ Basala qui dimanche 27 novembre matinée il y a prière pour la nation na but ya ko soutenir ba FRDC population est Stéphane Skandé pas précision. Dans fort ya matinée de prière pour la nation, ezalaki message ya madame Marie-Josée Ifoku, présidente ya mouvement Ekoki Inatosha, pendant que ba FRDC bazali ko bunda na front, église Ekoki ko vanda kimiate na présence ya Nzambe. Atalisaki bana na Nzambe ki République démocratique du Congo ezali pays messianique. Bana na Nzambe na bakwanyos o bazali baye bakito Ekoki baliambuma ya mboka na bango. A rappelé na bana na Nzambe prière oyo chef de l'état asalaka na juin 2019 pour la République démocratique du Congo et zalaki ouverture ya nyonso na domaine spirituel. Invité surprise na milulu oyo ezalaki Bishop Julia Mutoni ya Kenya oyo pona ye ezali mbala ya liboso aya na mboka ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki peton ya ko prier asalaki ba forte déclaration pona basoda ya FRDC na front surtout bazali appuyé epai ya armée kenyane. Mboka na ye a souhaité succès à makasi epai ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ton fort mususu ya kafu ezalaki prière ya makila na nzela ya Sainte-Seine oyo esalemaki na inspiration ya pasteur Clémentine Chibangu, responsable ya Nouvelle-Jérusalem ya Belgique na République démocratique du Congo, cité ya Glochen. Na micro ya Info Lingala alobaki bu. En tant qu'église, tu as la responsabilité pour mboka na biso. Yango wana to tomboli makila na Yesu. Na nzela ya Sainte-Seine ezali moko na ba arme. Oyo église azali na yango. Église a na parole, église a na ba arme ebele. Prière pesa arme. Ndenge tozobonde de la partout. Même makila. Tango pharaon monaki makila bitumbe silaki. Nangambu na yepe présidente ya Ekoki Inatosha Marie-Josée Ifoku azanga kipe malobate. Et tolingi ke Congolais comprendre violent na bazolo bezali violent physique te. Ezali moto yo azana kolimbisa bato, ezali moto azana kolinga. Mais biso ale otokangi makasi ezali moto azana foi.
tozosenga na congolais azala na foi. Peu importe ezoleka na kati ya mboka, peu importe bitumba tozolanda na est, biso to garder kaka folie ya foi na biso que tozolonga, tosi tolongi, toza balongi. Continuons à croire. 28 novembre 1998, 28 novembre 2022, jour pour jour, depuis que Pepe Kale a Koufa et Salibongo 24 ans, Info Lingala, journal Pepe pour la Pepe Goum, que c'est le parcours naïe, Nadi National héritier, Mapindemi. 24 ans jour pour jour depuis éléphant ya musique congolaise Kabasele Yampanya Wabamulanga alias Pepe Kale atika mokili kasi tokanisaka ye toujours na ba œuvre na ye. Pepe Kale abotama na 1951 na ville province ya Kinshasa. Trop jeune déjà ami pesaki na musique pa yuapi a évolué kipe na ba édition VV na ba artiste musicien mosusu loko la soki janjeza soki vangu kantani boma pe misusu verba année 70 Pepe Kale elongo na papi texte matolu dode pe dilumona ba formaki orchestre empire bakuba oyo eko récolter succès makasi na République démocratique du Congo na Afrique pe na mokili mobimba. Trio kadima ndenge ba mesana ka kobenga bango bazalaki exemple makasi ya stabilité na ba orchestre ya République démocratique du Congo. Pepe Kale azalaki auteur compositeur ya banzembo ya succès makasi lokola tika mwana zabolo divisé par deux Gigi Madimba liste ezali molai. Kabasele Yampanya particularité na ye mosusu ezalaki ya kovaloriser bato ya mikuse oyo des fois bazalaki négligé na société lokola Moro pe joli bébé oyo ba participaki makasi na ba spectacle ya Empire Bakuba. Pepe Kale album na ye ya suka ezalaki cocktail oyo esalaka pe succès makasi ezalaki na banzembo lokola Mutualité Saint-Paul Yani Michelina Sunjata poto tanga kaka wana alors que succès na yango ezalaki na ebandeli éléphant ya musique congolaise à cause ya kokufa un certain 28 novembre 1998 na âge ya 47 ans. Le loba œuvre na ye ezo continuer koloba mandenge kaka balobaka artiste akufaka te azali toujours vivant à travers ba œuvre na ye. Bravo artiste. Occasion la journée internationale ya droit de l'enfant ezalaka célébré le 20 novembre ya Mbulanyos ONG le cœur d'une mère membre ya réseau Ekoki Inatosha elongo na Marie-Josée Ifoku basalaki week-end eleki journée ya charité en faveur ya ba enfant mal nourri oyo bazalaka bongo na VIH sida. Stéphane Skande reportage. Nyonso ebandaki na intervention ya Dr Chamala oyo apesaki mateya ya mozindo na oyo etali VIH pe sida. Dr Chamala atalisaki danger oyo ekoki komemela bana oyo bazali porteur ya VIH. Deuxième intervention ezalaki ya Madame Marie-Josée Ifoku, présidente ya Ekoki Inatosha, apesaki verset biblique na maloba na ye oyo azwaki yango na Genèse 4 verset 9. Wapi epai Nzambe azalaki kotuna Kain wapi ndeko na ye Abel alors que asi abomaki ye. Présidente ya Ekoki Inatosha alobi biso nyonso tozali ba responsable tango tozali komona bandeko na biso ko souffrir sans que to apporter soutien. Asengi bolingo tomema na mikumba bango moko ba membre ya ONG le cœur d'une mère bazwaki ton ya ko expliquer ba objectif ya ONG le cœur d'une mère. Ba explikaki pe ba domaine nini bango ba intervenaka. Batangaki éducation, sécurité alimentaire, autonomisation, pe hébergement. Boyoka présidente ya le cœur d'une mère ndenge apesi ba explication. VIH sida et puis pour ça
plus problème dans ma cambodali nutrition ya bana. Comme nous avons un centre nutritionnel à Kingabwa, tous les bana au bazar la malnutrition en charge tous les bango ba bui pour que bana ba récupérer santé. Tous les bana au malnutrition na bango ezapo na te ke baliaka malamu te. Malnutrition na bango eza parce que bana wana bazar na bokono ya VIH sida, bazar na virus ya VIH sida na kati ya nzoto. Yango malgré ba bui tozo pesa, moyen mwana récupérer santé ezate. To mona to ko fanda je to ko na côté, il faut to tele mato loba. To pele la batamité malamu to ya ko sanga na biso selongo pour la prise en charge des enfants malnutris vivant avec le VIH sida. Na micro ya Info Lingala, présidente Marie-Josée Ifoko na tourna yepe alobaki boui. Le tour du maire Azali membre ya réseau Ekoki na Tosha. Yango na bomoni biso na kati ya milulu oyo parce que to accompagnaka ma membre na biso chaque fois que baza na activité ou bien ba organiser loko. Beti na tozalaki awa yango na toyeka ko soutenir moko na biso et comme otuni biso pe non Ekoki na Tosha eza ouvert à toutes les ONG où ils sont sur maman, où ils sont sur bana. Donc tozali ouvert, porte est toujours ouverte comme je viens de le dire. Vous allez continuer à chaque fois qu'on sensibiliser, pour conscientiser ma ONG monsieur souvent pour rejoindre biso de manière assez étonnante comme ébélé pour que ba kosura na entre biso ba maman et kosura bana biso. Ozana posa ko voyager ba lio ba mbongo ebele ba ke cyber Eric topé agence Eric Travel elongo na mwana mboka Eric Mwamba baza kozela bino bokende basala mlo ba démarche moko ya kitoko. Freedom. Freedom. Oh mitungisa maki mingi pona kobima banda ya mboka bana ya Kinshasa ya République démocratique du Congo balia yo bambongo ya ndenge na ndenge na ba agence ya pambala tisiko oyo ozali kovanda kaka na Kinshasa mbongo na yo ekenda na mai komitungisa mana yo lisusu teo tikana betela yo lisolo ya agence de voyage ya sur awa eratakate le boss le jeune lion moto oyo amikotisa na masolo ya voyage ye oyo le boss ADG Eric Mwamba ya agence Eric Travel bakisele lisusu ambassadeur ya développement agence de voyage Eric Travel emesana na masolo ya voyage pona kosunga bandeko na ye ba congolais oyo baza komitungisama na masolo oyo etali voyage awa ozana posa ya kokende na Chypre pona ko poursuivre ba études na yo ko beta tour na Dubai kokende na Afrique du Sud Égypte masolo ya Express Canada États-Unis ba pays Schengen pe misusu awa na Eric Travel et ratakate awa soki oye tikana betelo lisolo ba service o nyonso ozana posa na yango na agence Eric Travel okozwa yango na pete ndeko awa eratakate ye moko ADG Eric Mwamba akolandela yo masolo ti okokende awa na agence Eric Travel sur prise en charge eza bongo assuré wana kutu biakoloba eza lisusu te na Eric Travel zala na yo à l'aise oye o voyager na yo déjà zwa ba adresse oyo na 11e rue Limité mosika te na INPP agence Eric Travel ezali wana bino bana ya changu bokende en face ya entrée Kimbuta Eric Travel na ngambu ya Masina oza bongo na funa baza bongo na deux adresses ya liboso en diagonale ya district de la police juste avant arrêt Kingabwa deuxième adresse pene ya place des actrices tala na ngambu côté ya station Engine otuni Eric Travel bakolakisa yo bongo bino bana ya Lukunga na Kitambo magasin pene ya Facebook na Eric Travel okeyo komona mboka nyonso oyo lingi pe oza na posa na yango ya kosamba ezate ADG Eric Mwamba confirmé na masolo etali voyage batikela yo bakomela pema. Bozala qui est belle pour la colonne Info Lingala journal un peu pour la publicité qui n'ont pas merci na Iganting Yazaki mon asima caméra concours rédactionnel il y a Nadine National supervision héritier mapinda mi montage si maman qui est pas Christian Kangebeni ngam notre personne rendez-vous m'kolozali ko au revoir. Yeah
innovation na makambo ya mpepo to mpe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation se ana mokuse alela yango minu na ndenge akosakana te di ekomande domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebo ndimela ngai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence mpe noblesse moko hors pair boyeba mpe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo mpe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi